Non tigala te. Ah na yaki na cadre boulot. Boulot de benga ngaya. On a aussi un président nga Ibrator Mbuzi Yale. Autrement dit Biati Kodro. Na sengi ka ba merci na nenge azwanga ndima kuzwanga ina zala pembeni na ye. Susu na yaki teste na yembaka chanson mo bien na biso faire rigole les padres. Minute moko na souffrance a bolingo eleki 90 minutes papesa na full pas arrivé peleka na mon pepele et bayamba ki biso bien vraiment na sepel na bana Luanda o mi amore yambi mama fote ya mwana moto o pesi ya babi ya mwanda. Plaquez-moi encore au mati Lilala Nangai Angela Nzolani. Ba sentiment non tellement adorable. Na ko supporter ba caprice na ba affection. Musu ne supporta tiche pour ba sala briote. Na dobaka ya papa sombela yo o baby sina bi koma koma ya toa mama o baby sina bi koma koma Angola ultima eu sou contre-mestre Angola ultima hora ne tombera jamais biso total la city et lengi boy avec ingénieur bravo rien à dire cash 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 cash. Na dobaka ye papa sombela yo o baby sina bi koma koma ya toa ye o baby sina bi koma koma ingénieur bravo nado. Bon tardi très cher internaute, mes fidèles internautes, on est sur la toujours Kolanda émission Nabiso Conseil 10 émission Tolobele émission Vam Chafala de lumière d'Angola. Vous voyez pourquoi une lumière d'Angola ce qui a quitté sur le terrain c'est que Makambo Izali pour lumière à Lobara Mingite. Maintenant nous sommes ici à Kimbango. Vous voyez pourquoi lumière d'Angola ce moment déjà espace pour le monde émission lumière d'Angola Sala Kara espace Oyo et pas Iwapi papa Nabiso Kongwati Sébastien C8 Oya Kanga boss des boss. Oh ba yemba balembaka te ba yembaka et espace na ye escape ba mission na biso ba contre-maître baye ko vanda awa na hôtel o apesi bangabi bosakana bosande nyos ko lia ko mela ba vandi à l'aise merci vraiment a ngwatse 8 to rezo moko ya ba mission na biso to resola bango ya mingi te to kanga penza bango espace te to rezo bango kamwa muke baleka toujours awa na micro ya lumière d'Angola et ça la bien merci toujours Yamba Joël Messi toujours vraiment Joël Messi bon tardi Joël Messi ouais bon tardi na yo Choucha lumière voilà. OK, on appelle ça Makamangola toujours dans ndenge Saoudi. Santé ça va? Ouais, Saoudi pepele na ndenge mo buga ya calme. Tout ça on a vraiment na ndenge ya propre toujours. Ouais. Mbali bosso Joël Messi na Luanda. Ouais, moi pena c'est la première fois donc on a mboga oyo. Angola. On a tu senti ma belle na biso ndeni, biso sitome ça na biso. Ouais, ma belle on pena na sentir on pena kitoko fort, na leli on fort. Talaka ndeza. Arrivé, on a arrivé et le pendeni arrivé na Catalunya, on a arrivé ndeni. Arrivé peleka na mon pepele et bayamba ki biso bien vraiment na sepel na bana Luanda o to bagi ko assister biso et ça l'a moi plaisir à trop pena.
C'est un plaisir. Oui. Si vous avez la population, vous avez un tika, contre maître. Te, non tika la te. Ah, na yaki ga na cadre boulot. Boulot de benga ngaya. Ezapeka nde musuto kindaka peka bamboka mususuka par rapport à boulot. Ok. Merci beaucoup, Joël Messi. Bobetaki concert, il y a Junior, premier concert on a bino. Par rapport à la production, au Santa qui Junior Denin, au Santa concert on a bino les Kendeni. Concert et les cas qui vraiment très cool, na ndenge mo ya propre ya kitoko to sala ki ba plein na Junior. Donc les gars pena pepele. Non, bana Angola partout dans le monde, surtout bana poto et puis ça elengina Bernard Bissau le temps en royo kango et ça allait bien à ta vocal na yo topé moi ba jazz bombo beta qui pe JB mingi et ça la rappelle bien. Venant Christian Kamon na yebi marambo ya babi ya mwanda. Na yebi bien que boza ba jena barando. Mbolingo ezali motema. Chéri na koti côté. Ya kato planifier ba projet venir oyo toko sala lobby. Christian Kamona e Angela Nzolani Atayo komi Singapunda full boss na koti kote Obeti mwa turoye Omati Omeli mwa londokas Omati Oplake mwa ankoro Omati Lilala Nangai Angela Nzolani. Mais na ceux qui n'a dit vraiment nzembo mais teste za makasi amati almeli londokas amati wapi wana ngobe de orage ya tata na maman wana eza histoire oh allié moi nini sko lilala en tout cas pardon na kati wana ba mère talaka ndola tibobi kana sepel na opena fort donc bien habillé vraiment il faut bozala kaka boele le 8 mars en vraiment to bengi ba mère tout ya Luanda et ba maman ba tantine boya bongo le 8 mars na palanka place to beta to pesa bino musique ba contre-maître musique ebimi siko ya propre boya yoka ba kanyaka boya yoka ba don dédié boya yoka ba cercueil onga na yemba vocal Joël Messi boya yoka ba la mignonne ya chef na biso le père c'est biso bon vocal cercueil en haute ba sentiment non tellement adorable na ko supporter ba caprice na ba affection musune supporter tiche pour ba sala briote na ko supporter yo Willy Madingu iya pichu di fwana ina fote na munu ve daliza mbota ya gaya anaka songo Stefani ngu ya uecha uko osko na songi alanga ya umoja sonyai elembo ya bokasi miziki ya ba contre Miziki ya ba contre ya lembuzi ya bokasi Mobutu hey kusaidi mama asko na solo papa wemba mi amore yambi mama fote ya mwana moto opesi ya babi ya mwanda 1000 solutions fote ya mwana moto
Au petit trésor ligoza, viens dans mes bras. Viens, viens dans mes bras. Viens dans mes bras, W. Koulaé. Merci, merci, bravo, 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 maman, à Joël. Merci, tandenge pesi elengi maman bana poto place basa bagangi babi mais Joël, merci mais longo moi chapeau ba mon longi teka teka pe longi ngote ozo bomba bomba ndeni tu es beau. Hein mais quand on teka longi on chapeau, ouais ba mon no bina bana poto ba mon longo bina chapeau. Ni la lati bonga mo vraiment na ebitina. Ça la secret ça ah baby ke boyaka le 8 mars bo mona. Ah bien bombeli ba mère obanga robo imosino ba botolo yo. Merci à président Mounianga, vraiment merci à Bernard Bissalou et à Victor Mengi, merci à Vienanga Sikana Irlande, bon moni bino mo kondeni ba contre-maître ba so pesa ma. Vienanga Sika et Sikozali na Irlande. Gros bisous aussi à Bibiwawa, Bibiwawa, le métier noir, Bibiwawa, le maître ninja, maestro. On appelle ça vraiment lumière d'Angola, éducation pour le lumière d'Angola, toujours à Salah Moussala. Il y a Elengi Bonanifa Paris. Merci à toi aussi, ma maman chérie. Te me Kaskoko Solana, Joël Messi. Boye Bandengeni, Joël Messi contre maître et où mérite mes Joël Messi. Okota kindeni pesa so c'est creuser on mamba batama te marambo ezala kanango batu faut ba comprendre ndenge ni Joël Messi akotaka et pas ya Ibrator ezara na nzembo to zara na vocal moko esara ke ya landimo po ya ayebi nzembo ayebi son ana litoi po andima on sait que convaincre que na quelque chose to na nzembo moko okosala lango ba téléspectateurs ba sepela nango Sami Levandon a sepela nango ouais naeba lisusu na ki teste na mbaka chanson mo bien na biso faire rigole les padres na yembaka chamo bwana vali la rapport tuna ngante moni oyema ponga banzembo ya président Fabregas pena na ndeko chango pena kati OK na yaki président tuna ngante moni oyo yebe oyemba nina banga ki poso jembi ya Fabregas ba kato te banzembo ni pena na no chango pena kati OK donc na sala test na nzembo ya vina biso faire rigole minute moko na souffrance a bolingo eleki 90 minutes bapesa na football ataba bakisi 30 minutes prolongation donc bablo moi bongo quoi. Merci beaucoup que tu peux dire Ayale tant on va d'appeler habiter Joël Messi aloba quelque chose et pananga vraiment leader naie moi le bakito que ça va bien pe loba bien na bana Angola parce que le besoin na mabele na bango. On singaka président nanga Ibrator Mbuzi Yale autrement dit Biati Kodro na singika ba merci na nenge azwanga ndima kozwanga ina zala pembeni na ye pour toi vraiment belete na bakino donc toi pene belete et na singika ba merci ba vinanga ba bien mwanda ba ebi ba vinanga W Kula ya pichu di fona mignon noble na Londres vinanga football sal diswa ebi makamboyo. Donc voilà, quand on merci à toi, merci Ebeli. Merci aussi à Paulo de Santos, merci aussi à Emoko Bravo, si vous allez vraiment bravo Ebeli, tout le bas qui te rejoint parce que tu sais si tu as la série de Congo, tu sais que tu mission à contre-maître Bazali, boyo qui me rejoint chaud et ça l'a bien moi beauté et ça Ebeli parce que tous les cas il y a Christian Kamona. Angela Nzolani 1000 solutions Joël Messi on a mabele na yo à Luanda vinanga babi ya mwanda W Kula et ya pichu di fwana mignon noble ingénieur bravo choucha lumière na pesibino susu bambota to
check. Merci beaucoup. Merci Joël Show. À l'accibino Nanzembo. Oh, à ça la quittesse. Vraiment, vraiment, ma capacité, ma talent, ya boy penta. Tokozwango wapi. Merci vraiment. Na ba union so balingaka émission qu'on se le dise. Merci na Sami Devandon. Merci à Bernard Bissalou. Merci à Papi Sika. Merci aussi à Président Saï babi kilo ya ngando batombola ngando bote nanya kotombola ngando azali te donc Saï na Italie venanga Saï kilo tanda kilo donc juste subiso bato na contre mettre mamba kilo. Merci aussi à Paulo Toudilou, mon papa. Nazo manqué, il y a trop non, na comité na reco, malaroya vraiment. Je t'aime beaucoup Paulo Toudilou à toi. Merci Rité vraiment congolaise basco hydro hein. Tidikatakal kasquito moto pamba et si vous allez agissez Moudiabantou Moudiaba bien Moudiabantou à toi. Merci aussi Weston Chivundu ngabinango ya kolio na rolata na ebité et à ma maman Francisca Bossanga Jenny Maeta. Ciao. Merci.